bato ebele batraiteur lokola traître mo boye ondimaka bolamu ya Félix Ozepa te. Je suis pas traître, nalobaka nde vérité. C'est la première fois que la musique babimisi mbongo maboyema ke ebele pas Kofi. TV na pesa cadeau te ya munene. Moi ce que ton naloba biloko ndenge wana les places na bimaka impoli. Même na idée déjà na toqué na F victime ou ya fali pour na mona ke azana ba norme vraiment à respecter un peu ba artiste même ba faire tout monde a mis barrebo baza ba nouveau né quoi tu vois la ngaza de ambiaka na ndenge ba norme ngai mne totalaki ekozala F victime Loketo yangalala mona bango misuni Allez avec Touloulou, itala bango misuni, siataka mama yo, binakunanana. Oui, bonjour, on a l'internaute, nous sommes suivre à Bissau, à www.congomilolo. Et bienvenue dans votre émission, Cours des Grands, une émission conseillée et présentée par Marciano Mbi à la kamikaze de la presse. Quand on est Sabino que ce jet privé n'a quitté, il y a l'actualité sur vos demandes, par message, nous appelle, vous voyez qu'il y a Yambelabino, je sais que tu peux les le. Tous les années, on a plateau à Cours des Grands, on a vu que tu reçois la maman belé, la question de Tindaki, peut tu retournes, et puis à couper cette réponse, peut tu reçois la à propos, il y a au piste, et ça na studio trouvé banani producteur to ezara seben to ba rumba quoi déjà la permission ya caméraman nanga Lionel na singo fungwe la biso écran pour que l'internaute va vivre l'invité à la plateau à Cour des Grands. Bonjour Gessa. Bonjour la kamikaze hein? Oui. Voilà. Bonjour la kamikaze. Donc, santé bien, Magamboda bien, sauf que oyebi toza na pandémie où ils ont dérangé le monde entier, Covid-19. Mais on a senti que mon pépin est kita malembe pour na moni ba massa musuba na mikili ba motambola na bango ba vie ba tutu na moni ko tumatanga mususu ya mama le salami na niveau ya Paris kuna maré bazana été na pesi ba na Europe mbote ba na Amérique mbote Asie Océanie na pesi ba mbote. Ah oui, bien sûr que l'internaute peut suivre en vous comprendre tout ça, je sais que tu peux. Naïbi quelle est la question de venir que ma par là, je profite pour saluer Thierry Piocolo, à propriétaire et à site Congo Milolo. Je salue aussi Abbé Gandongo, le meilleur de tous les temps. Avant de compter la question d'actualité, je sais que mon préféré, tout comme mon parcours, tellement que c'est la première fois de passer à mon émission. Donc oui, puis après, donc comme je sais. Wana ba question wana na répondre ngo trop mais le roi toza na plateau na yo pour beta ma parcours nango muke parce que o ngana lingi mingi d'actualité o ezanga lelo ko banda to bandaka na borkesa quartier ndenge tozalaka mo borkesa quartier na tanga ba kombo borkesa na biso to beta ba rossignol esthétique ba histoire romaine ba c'est sa musique ba arc-en-ciel après wana na beti sous na boom des as muke wa balikinga na ba job poster webi bangoti ba job poster ba kufa ba tika biso après tokei na kende pe sous mo muke pa manda chance na pesi mbote sika zali après wana nde nae masananga moko boye fioti ayo kumbanga na kitira PIV. Après wana nazoki tananga na kitira PIV oyo yebi na makambo na sala album ya liboso to sali sponsor bato ko mo comprendre que était Félix Ozepa quoi azana ba poulet nae bazo bosser après wana to beta si to kepoto to pendant 2 mois to sali signature. Après signature, tout ça Yonani. Après Yonani, et après, faut moutoumoko boy. À part Bapibista Masanga. Ah oui, non, préféré pour que ça la plaisir na ba internet na biso Clara Kalombo. Prendre ton bois que la biso créoté. Loquette, yangalala. Na sepeli ça Vicky Viciel Elembe. Na sepeli ça Davin Touloulou. As éprouvé à Koufeli Maman Koulou Tunaye, Davin Touloulou, mes condoléances, Tozara Nasimanayo, Davin Touloulou, Baversa Sebele, Tikanzamba Zwa Molimo ya Maman Koulutu, et puis Manakimia quoi. Na sepelisa susu Angola, Engwanzo Angola, ba manette belé, bilambe belé, ba blouson belé, Angola, donc mon Équateur à solo quoi, voilà.
tudi bana balu baba yoyo beni bana balwaga kwanzo tika bana bazwani makoko yoyo bongo bale natikala na kanda ya kokanisa bayuma nyonso mama yo soso na ranja bampese mpuku na ranja banyawe banakini lufutula maboko loketo yangalala mona bango misuni ale dave tululu itala bango misuni siataka mama yoyo bina kunanana yako bendanane naibike esali ya Nick boy boulonde liboso kwa esali bango plaisir wana bana Amerique ba Christian Kashala ba Anderson Silulu bango tuwana ba Joko Saddam Ndala na pesi bango mbota to ne ba ko chipo ya sala ba kapela boy bazaka osepela makasi. Ah oui, bien sûr que l'internet peut comprendre déjà que Tozana, je sais que tu peux, je profite pour saluer à Songongo Azotala, son internaute fidèle, à Mbambo Tenawa, Songongo, je salue aussi Célé Koufi. Mais évitez les lots toto zong un peu na sima. Tant au talaka, et ce que vous n'avez pas fait, Félix, c'est qu'on a place au Komaki et pas à Koufi. Différence ni Zalaki. Différence, c'est. Il y a ma casse, c'est parce que nous sommes un grand orchestre. Et d'abord, se retrouver facile. Ah, qu'on se retrouver, je sais que déjà tu es banane qui appartient à Kiltira PV. Connais Zaki car le col parcours n'engage à la ramise, c'est Nyoso. Nous monaka Zaki awalongo après Sali Makambunae. Mais sauf que quartier latin, Zaki est dans mon colo ya Kiltira PV. Nous on a été dans mon Makambuna, on est dans l'avantage dans le belé parce que quartier latin côté Simbongo trop dans Mokili. Batebele balbaraki ala na côté la quartier latin na ignora place na. Batebele ba traiteur local la traite vraiment boye on dit mara bolam ya Félix on sait quoi. Non, je suis pas très na lo barane vérité. Na za traité na lo baba vérité. O ele kanga na vie na ngana expliquant ba tout trop écran. Na expliquer bango ki tal makambo le ka boye na longwa na boye na longwa po na boye. Alors pour na ko lobela ngoma ebele belé vraiment té. Donc na invita kananga kaka po batebele ba mona raneti na kitisaka kitira pays non donc c'est nanga ce qui le nom na G5 ezali pona kitira pays pona vie na biso Félix Oazé quoi mais quartier la tezali OK c'est oyo banda kala avant qu'il tire bota ma quartier la tezala. Vous comprenez quartier la table mona et sombela ba musicien ba Mercedes ba sera ba fali ba sera ba fali poupa tenga ba sombela nga lupango te nga lupango zara déjà na sombakande ba sombela c'est la première fois que na musique ba bimisi mbongo maboyema ke yebele pas Kofi bon Félix ça c'est quoi te asombela te te vena pesa nga cadeau te ya munene moi ce que ton na lo babiloka ndengwana les places na bimaka impoli. Vous comprenez non nous kenez araboy moi na zui po tala to beti na bundi na animateur belé moi toi à travers moi na so travailler bien na classe parce que la ta cadeau balé atanini mais pas vina nga dans un hôtel mais ku fait na hôtel za na makambo mais vous comprenez mais quand elle a tellement ils ont grande entreprise vous comprenez ils a OK c'est munene na ba en tout cas avant sombelanga na continue on a beti deux concerts na Côte d'Ivoire. Dans un tomba jour anniversaire nanga ngana botama le 2 août 1980 tomba jour anniversaire nangai ndenge quadrakora nabi papa ngana benga père anniversaire nanga ju kitara acoustique ayembelenga joyeux anniversaire apesa mbongo moya bien c'est la première fois que mbongo mobo ya dikuba pesio n'orchestre obetaka vous comprenez comme suba kanzale susu alukanga na ba masina bo flatanga pona te ezaki ngam na sala et pazana bongo ki Kofi asombela bino ba voiture de maman pe bino bo quartier la tête soko za orchestre on musicien munene atozaka na voiture na yo soki kaka intégrer quartier latin ba opesa o mutuka eza ndenge ba yebisanga pe vana ngona na fikine biso tozalaki te ba petit o mbazo tamba na Pathfinder vous comprenez ba misi ba shura ba ML Kofi bana makambo wana lelo ta banda ko sala ngo abike nazadi ana bambongo ebele funaka ba pena baninga maza pena ba mabena ye ozo comprendre mais na ndenga musique na mona ba mabena ye ma mingi te puisque na mona kaka moi trop muta sentiment atana ba sentiment na muta zanga défaut te siko yo peto moni otomboli na ina yo ki asombela ke lupangu mais pourquoi tu as fait le choix de quitter Okendina Just Deal te Kofi tozali na contrat to sale contrat na biso ayisenga pe na biki okende mais tozala nano na beta bla 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 tu pas beaucoup comme perroquet
Moi, mon tour, oh, je pige rien, oh, j'attends que d'allô, mon pas les chouchous de l'Afrique. C'est le moment où non, 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 c'est le moment, et kimbi, kimbi, priti kindindindi, c'est le moment. Ezali Kambangolu, Eza, salut bien. Bien ma casse. Voilà, wana esali RK de Bruxelles, esali RK de Bruxelles, ba papi kimbi esali bango bien, ba papi ngando nouveau riche, esali bango. J'allais aussi dire tu as au bar c'est les moments papi Ngando, papi ngando donc c'est na qui na Paris wana, ya da inanda kuna na Saint-Denis wana, Saint-Denis, to de so na tali na telemi na fenêtre net na marché de la Liberté. On veut comprendre. Donc c'est Aza meilleur ami nanga, Ezaïe, ba asongongo wana. Basongongo wana baza batu nanga o basutenanga na niveau ya kini pe na niveau ya Paris et puis nani susu mutu nanga mususu azaka wana Eric le charismatique ndoi nanga moko popre no nanga zaka Eric. C'est vrai ça. Voilà. Ah oui, mais internaute, merci beaucoup comprendre la émission Tozali. Je profite pour saluer Abbé Gandongo, le meilleur de tous les temps. Je salue Garcia, Kosina Lyon, Bambote Nayo, Bambote Atrona, César Hélène Azali, Héros dans l'ombre. Tout le bien de l'oyo. Actualité, vous en avez studio, vous avez préparé au plus. Qui est le producteur? Non, nous avons un producteur, nous avons Steve Massela. Les staff nanga, Steve Massela. Steve Massela est manager na niveau Bruxelles. Nda sangisi nanga bitete koti artiste qui boité, il faut tout soutenir yé pour aloki ba producteur bazati. Nazaki ma combien coup même na idée déjà na toqué na F victime ou ya fali. Pour na mona ke azarna ba norme vraiment à respecter pe ba artiste même artiste na faire et tout monde a mis barrebo. Barrebo baza ba nouveau né quoi tu vois ngaza de ambiaka na ndenge ba norme ngai mne totala ki ekozala ek victime na ndenge mabete quoi sans malanda sans zoua sans problème central Pézali, pourquoi tu n'as pas fait les choses? Tala na senga ou na quartier la terre ko babio bazeli sanga ou va produire non sindi. On va comprendre. Donc bazeli sanga yango sko ba staff evan na staff aux États-Unis. Bah Michel États-Unis na Bruxelles ne va décider staff à Bruxelles les Steve Massé la manager nangai le roi Makese manager nangai susu tozana président Caps du Ramazani tozana ye tozana ya Blaise Monkyo drone so na ken États-Unis on a lotanga petit frère propre Diogo Saddam la Bogar Moro depuis Kisasa na kende États-Unis botezo bakisa makaka ba Yannick Nick Boy wana ba Yannick Mande ba qui encore il y a Didier Sita adama sana na benga ki ya Didier Sita na c'est que la obenga ya Didier donc ba staff fana ba sangani ba bikite obeta combien de titres bisoto soutenir ba faire ezaka animation ou bien ezapena ba rumba na kati to quelqu'un animation zo boka dans nze momoko eza mingi nga peta ko intervenir mais ça plus que mingi ba chanteur na ngai bato ebeli ngai mobinisi hein funa bini sabato tozana afrobeat ezawana afro décalé ezawana tozana générique hein tona générique to benga ngo déjà bina na ndenge na yo mais titre ya bord na biso mayanjili oh présent je sac na kati te pourquoi pas koko ça la netité au sangisi ba crino nyoso boka ochango kana nzembo moko après bino salango wana peto salango mais tolingi to salano yeloko sika nanu po bato bateka zongili biso soko biloko kala futo salano yeloko sika après tant que le verbe décembre to nyati siko otobenga polele za ba cri o yanga nyonso au monde te côté na bako beta ngo tipo biki ngai funa betango to bana lelo likambo yo acoustique ezo betama yoza animateur moko professionnel pourquoi pas te okokipe ko créer te au sein de ta animation acoustique te yango to tolo parce que polele so to tchango acoustique ya loka to bombi ba faire il faut to tchango hein so to tchango acoustique ya loka to bombi ba faire il faut to tchango sko po yango bengo polele za so acoustique te. Vous comprenez, il a polé mais dans une animation. Tu vois, dans le sens où on a toujours l'obéla. Ah oui, bah Internet, vous avez comprendre tout ça là. Je sais que tu peux. Je profite pour saluer mon fils Faustino, l'amour des mamans. Je salue aussi AG Fafa Longa Zotalabiso, Pambo Théâtre na Clara de Bruxelles et Erogal. Pambo Théâtre vraiment. Donc comment la son a émission question est là tout nayo, son a tout battu ba okamo.
Pourquoi au boy qu'on continue à travailler dans des conneries just diena au salaka au piste na ça total succès. Oui, tous aranaye mais tu préférais qui et là que c'était et là que c'est naïe mais nga biso to ki lokola ba collaborateur naïe to chape moi na mai maboko et simba eza mabete mais to zalaka net générique n'est pas au sala na ayisenga il faut na chamwa mokoloto na nga na kati to kendangane azana ba kope belé azwaka soka azi ba kope ya Lubumbashi nyamura ndeni masolo mo eza Lubumbashi yo kote kuna ndeli te na nga vide na tiki orchestre na nga na kena sali to biso beta musique esa manga na États-Unis vous comprenez RK de Bruxelles ayebi RK de Bruxelles ayebi DJ Samouraï DJ Samouraï ayebi DJ Samouraï DJ Samouraï Dieu merci DJ Samouraï DJ Mora Stema imona changwa solo ayebi masolo oyo donc to mo beta musique oyo ilelo ça dit muninga ko benga yo babiki jos bien nana jesak bazala kapé baba ya babeta pe vitrine nazima pakola minanga après to zongi na so to zakane pepele yela benga libaya yeto kenene tina kunda to le béano lelo yo étant que yo zali mutu ya ba seben tango zali kotala ba animateur hors yo qui au maison Monique quelque soit comment dirais-je charge animation à part toi bon na ba caché na biso Bercy mona na mona Bercy na mona susu mto na bataki ya makasi susu petit na nga kabuya yena na boaki trop tard par rapport à Bercy tu vois na ba sens wala nenga mabete c'est mon petit à moi wana petit na biso à terrain mais boka rapé bien moni bango bon so to che bango ne to che kabuya o che seda ozo comprendre ba o che ba seda o che bango na ba voix na biso so kel ba voix likolo ba peut-être so ba chomi bazali voto yende ka likolo to boka ne pe vitrine bate belé basaka baboulon bango bien en tout cas nazaka fier na Congo côté animation ceux qui lelo ba ivoirien banani ba osala makambo lelo grâce animation na biso de bazana on belé so na bina tanga oyo msomona vie alobi boy boy te bazé belé o bazoya ba osala baboulon bango bien mais olo na osengela bango pa ba leader na bango batikela bango ba temps bas s'exprimaka ba pesa bango ba minute ya muke batikela so ba tama et après batikela so ba et après batikela so ba fo mutu 7 minutes mais boy ka d'animateur mais lelo comment 4 minutes. Il y a comme 4 minutes, l'un sous 5 animateurs, y compris le président na bango. Vous pouvez comprendre. Ma solo to solo ngo to na vient Martin Basosa. Garçon moko sérieux, vieux moko boya calme, azana makambo na yeko. Voilà. Ah oui, merci vraiment na yo to comment la personne sous émission et là on au bombeli ba fan na yo surprise nini après ko dans la studio ou soit na temps dans la studio surprise nini yo au bombeli ba fan na yo pour que otindike la bango ça. Base la main Njile Zoya. Bao bazana bezo ba kota na masolo air yangoyo babeta plus 243 85 44 20 245 085 44 20 245 et loka bien on sala bango bazana ba clé bien ba sepela petit nangai Ambrose au Japon de Luxembourg. Là aussi, je profite pour saluer Ambrose au Japon de Luxembourg. Grand Moutou Yambanga, Yemikolo, donc, Yemta Simbi Staff à Luxembourg, ya Jessa qui côté. Maman Namboka na kini basala bilanga po bagunza maka. Tala bango bagunza maka. Bango kuna bagunza mi. Ale mwana nakati ndaku libanda koma mama. Ale mwana nakati ndaku libanda koma mama. Talaba fina ngweke ngweke wana biloka maya njili eza passage obligé omoni outi commune ne c'est outi bandal tongo oyena mutu koleki wapi oleki na manji tongo ozongo oleka wapi passage obligé donc il faut batutu babina na au travers lentement sûrement l'état que succès ya coronavirus bandokita bazosko succès ya manjili voilà. Est-ce qu'on a un générique nyonso elimi étant que professionnel générique nino ezakito pour le moment nazui tant koyoka yoka ngoma mingi te mais na kibora fali eza bien na sepeli susu na bord ya na sepeli na Fabrigas Maye so nenga sali et nous vivons nenga à reconnaître biso
avant que biso tozala te na mokili azwi condition en tout cas Maestro Fabro coup de chapeau noki tsungule ubaki pe libanga na nga en tout cas na sepeli mingi et puis noki susu bon moko bersi mona libanga noki su libanga ngo azoya vraiment mais maya njili ba mama bagunza maka tala bango bagunzami osegani ne bagunzama yo so mona mtawasala bilanga hotelema bagunzama kaka donc on a biloko etelemisaka bapasser net bapasser Germain Noble Bondelo biloko etelemisaka bango yango wana des fois te donc bato azala calme napesi baser to ya poto bien air yango yo bobengaka na numéro na pesa 085 44 20 245 bozala desite bozala ya kosepela bana Suisse bana Finlande numéro yango wana bo nzite te bobenga masoloma eza carré ngana osala ngana za esclave na bino na osala tout pour bozala ya kosepela. Ah oui, la permission d'entreprendre sauter les mains pour mettre fin dans cette émission et merci et capté dans Congo Milolo bossa bonne et ça va bien je salue Tom toujours sponsor ya Marciano Bi et je salue bienvenue et bio c'est les c'est la plaisir na songo et dit merci songo. C'est le moment où non, c'est le moment. Kimbi, prete kindindindi, c'est le moment. Allez, ezali kambwangolu, eza, daventululu, yoyebi masolo, oza osepelana ebike, osé prouver, mais daventululu, ba mekakate, le roi Maké, c'est quand on dit le roi, c'est le roi. Ah voilà. Oui, je salue aussi le roi Maké. Invité Moussoussou, la Congo Milolo, bienvenue à la